Wow. Ngana mida to bandi ba commerce presque na bonande ngana mida je pendant mon musika. Wow. Ça va pas si mo déjà boé to bande cha ko épargner quelque chose à côté. Wow, wow. Ngana mida to soma ba mapangu na mbudi. Oh. Ngana na somba lupangu na mbudi na se ya somba ka côté c'est là na isaka mbudi nini. Ngana somba na mbudi na se ya somba ka na mbudi soki mazali soki ba mazali blo mwa bongo. Baneni ni mama. Zakati. Kala wera. Wapina. Tongana mida to potana na business na ebiso aza muntu nanga penza donc obi amida zaki ngala na fongoli salon CDJ na tongana na salon CDJ amida za na pharmacie. Okay. Tongana zo funga ba magazine na ba bilamba ye as aluwa ka anacha ko louer chambre froide mona oya na biso ka ko ta sacré wana. Oh. Yo e ba ke alimentation sacrament on da tekela amida mtasomba ngoye bango. Ah wa una ebita. Ubetela nga kutupete. Amida za muta omwe lupa na so sacrament. Apozo ba oya kitambo to apozo loba. Oya kitambo alimentation sacrament on na oya. Voilà. To tekela yango na 2014. Wow. Na 2014 to tekele pancarte liboso après to tekele to nyos wana par sacramento wana evangeliti kwa nango biso to tekela amida famille masaki to tekela amida ngai nde vendeuse liquidatrice si l'exil nanga aza mosi osko olinga oyebani Teto yeba sko do tekela ki wana c'est attaque mister na so kitsa mo apria uzaite ko exagérer kia ezaki biloko ya famille biloko ya ngai naza liquidatrice bien sûr mais ngai te napesaka prix parce que ngai na banda kotika nakoloba nde nini liberté na baleki badeside donc baleki bapesi prix na bango surtout ke ezalaki mama mida nalingaki te ezalaki ngam na négocier prix po ekomake o asali mutu ne famille natikelaka bamasaki bino bodiscute prix na mama mida ntango bayokani te yaya tomoni prix o sava nde sikoyo ya mida sikoyo ekomona nga po asala versement ya mbo voilà na 2014 ok et puis sikoyo me nga sikoyo na mama mida toanda kotambola ne beaucoup plus na côté business donc tozalaki en tout cas biso mibale nde tolingaka business makasi donc tozasosiaka au moins les sous camion comme sous camion papa na biso eke ko kangama na mboka esala 2 semaines to benga chauffeur to bibe chauffeur o ume biso to osala ba fufu o mama to ko ya obi ke chauffeur nzo ka kangama ngana mama mida to si vertis to biba ndeko mwa mboka muke batinda biso ba argent de poche chauffeur ameli biso mbongo après chauffeur ayi ko benga o te mama ndazwa ki pan ti ba yeli biso ba fufu biso to na osala soki to camion kei to na osala soki ngana osomba 50 sacs Maman mida 50 sacs. To bandaka bongo ti to bana otinda camion tour moko ti après komaki camion ko kende tam sous 2 fois par semaine parce que mombongo e mataki. Et mataki ti après to ko komate to bana siko koyoka ko ngamo na saka déjà liquidatrice ngamo yaya. Donc masaki mota ko ko temela ngapola ka kota ba camion ngamo na ndo saka na bino camion ndenge keboe ekena na tour ya mama mida. Soka ya binisi ba fois mama mida tanga ozonga akia binisi yanga soki yanga ye ya donc to teka ba makala ba fufu papi oli ki amida ndenga zana teka ba pilipili mais exact te po omali ba masolo musuto yoka libanda dozo talo bi menzoka eza bongo te moye ba mama bazali nyo metis wana te ko na pembe wana taza makasi na musala na makasi oyebi na 2016 na ebaka na 2016 wana si to tekeli sacré na benge bonga bi amido za wapi na sana besoin na mona abi otesti deji na sana chantier na kena na chantier na eboye na kuti azobeta ba caro na ba travailleur azobeta ba caro na moni ngabi amida na kipembe na oboye ofandi na ba caro poussière abina nga si deji soki na salite bakomela nga yonga mona potana na bon aza makasi komone pona bongo amida et puis makama ba ferme oyo oyebi ki amida aza na ba oranger aza na ba ferme ya ba oranger aza na ba ferme ya ba nini namona susa bida aza na ba bilanga nini aza na ba bilanga aza na ba oranger atekaka na ba concombre
namona na fondation na ye mo bilo mo bon na fondation na ye ami nazala ba ferme ebele atekaka na bangulu ngaku nazaka bolokwa na komova na ngami ana bana nazali na kisho na wika posa olibia ngulu na denge amida ngabi tindela ngulu ma babombe ngulu bayetikela na ndako wow azana bangulu ebele ndo mona mama mida ndenga azala azana ba ferme ya ba oranger azana ba concombre azana bilanga wow azana bilanga ya azapina makasi boza makasi mutunanga bon ndenge process alobi toko suivre ngo biso nyonso kaka ke aza mutunanga pe aza femme ya business asala business na ye tu vois asala ba mombongo na ye aza mutu abanda ba commerce ya kosomba na ye biso totekela sacré na 2014 yeah et puis tosomani mapangu na bambudi nga na mbudi ya se ye na mbudi ya mazali wakutukala et puis bambudi oyo nga nazalaka nango mbudi moko yango na sala école mbudi mususu nateka parti mususu oyebaka chez le conseiller na mbudi chez le conseiller na mbudi te kishasa mpe waka